Edino image toko mona sitoyo. Panja sango ya Congo. Ah yo. Panja sango ya Congo. Edino image panja sitoyo. Panja sango ya Congo. Émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image. Panja sango ya Congo. Babi Edino image obose mokina yo kandi explica bana poto babi Edino image wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa Edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta Edino image tuwa sito yo Panja sango ya Congo babi mosenge binaka mosenge Edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye aswaka tina source dans la 5 étoiles là Edino image le bel roman 5 étoiles le présence là l'anniversaire à Zaïgo et le Bini. Merci Nadine très chérie ça veut dire que Salinga Boga et on peut s'engager parole la misa oyo on a vu dans la écoula on a vu dans la damo on a musu dans la tiro et dans ce là là il a répondu quand il a comoko otuninga de la répondre Maya de Pichu a manqué quoi pelé. Ça veut dire de Pichu Aza Mongol Bana par Baba Natine Angwana Eini a expliqué que tu vas pelleter. Là on explique la musique. A comment on filme il y a des beaucoup de moquer. C'est un Mongol. Un Mongol. Bana Botamara, Bilonga Baba. Pas le bien. Ah a comme que vous répétez. Personne qui va pas vivre par gagner. Et on manifeste la maille. Et on message est comme la savane de Pichu. Dans la 5 étoiles là Edino image. Le bel roman 5 étoiles le présence là l'anniversaire à Zaïgo et le Bini. Merci Nadine très chérie ça veut dire que Salinga Boga et on peut s'engager parole la misa oyo on a vu dans la écoula on a vu dans la damo on a musu dans la tiro et dans ce là là il a répondu quand il a comoko otuninga de la répondre Maya de Pichu a manqué quoi pelé. Ça veut dire de Pichu Aza Mongol Bana par Baba Natine Angwana Eini a expliqué que tu vas pelleter. Là on explique la musique. A comment on filme il y a des beaucoup de moquer. C'est un Mongol. Un Mongol. Bana Botamara, Bilonga Baba. Pas le bien. Ah a comme que vous répétez. Personne qui va pas vivre par gagner. Et on manifeste la maille. Et on message est comme la savane de Pichu. Dans la 5 étoiles là Edino image. Le bel roman 5 étoiles le présence là l'anniversaire à Zaïgo et le Bini. Merci Nadine très chérie ça veut dire que Salinga Boga et on peut s'engager parole la misa oyo on a vu dans la écoula on a vu dans la damo on a musu dans la tiro et dans ce là là il a répondu quand il a comoko otuninga de la répondre Maya de Pichu a manqué quoi pelé. Ça veut dire de Pichu Aza Mongol Bana par Baba Natine Angwana Eini a expliqué que tu vas
wapele te na expliquer na musika akomona filme ya danger okuti moke eyokani c'est un mongol bana obotamaka bilenge bababa tolokine bien akombeka mupepete mupepe asalaki bango bavive barenie eyokani mpe na ngai eyokani mpe na message ekomela savane de Edino image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Ouais Edino image Panza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe Ya Patrick Malwa Vendi Mobaris Ya Malwa Vendi Major Bisadini Hi baby you haikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya liaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25